ba futi moko bima ke yo na pomba boza obeta ende olinga parce que amona ki pena nzete wana eza nzete malamu il faut na zwango na zara na zwa malili tala ka race na biso de poulet aza race moko o pena soko jouer il faut mutno sa tiaka basekina mingi na bato boyaye maman momi vraiment lando lingue faut appeler ça ngelengi faut ça na moi ni femme mariée ni proposée mais vivait na moi suma mulai kasaya ki na intérêt tant on a na boutique yem ta ko isingai na minto donc so mo bala ye na ye ba tala yo ata manse so aye ba meza te non di na za engagé na ye na muto nyo sa minto o akoya oui nzambe merci de tout ça na cadeau so na fête on a fêté na petite taille qui ni to kabani bandoki ni banganga moi so non vivre on ndimi passe na ngai vraiment na zane ka petite taille asa na da tina kuta batamila ite boke na minota libela bobunga kuna Congo una sango pe ba yebisa yo bakoza comme de chéri ba 4 5 bakoza la 3 ba misusu basalaka bango ndi mtu bakabela kanga yayo ko ka depouler akokater mais la pema en plus basa mandef ce que ça dit des plans moi za imbanda njo kande trop de mbanda maman na ngai Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. Naye au Koutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga kombo
mwana na ngai ya liboso kombo na nani Marcel nakangi ka lito oyo kaka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe ya ngai oh napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà, merci de prix partout. Merci beaucoup pour la confiance, fidélité, amour, au besoin d'amour vers Bisso. Vous conseillez toujours côté la Bisso, que le message que c'est Sabino et Lelo. C'est Sabino de plus pour vous inviter moi du mar, pour inviter moi à mon nene et kilo quoi. Nene to remettre ma solo à théâtre, to remettre ma solo naïe donc n'importe quel fan ebele au balambake de prix partout. Il s'agit de pasteur patron et ça comme peut-être bah yebe mingi na yango na si na bokangi déjà Serge donc. Bonjour, nous voici encore pour un nouveau numéro de votre émission Art en vogue avec l'incomirant qui est votre serviteur Yaya Batebele, Nokwa Batebele, l'ami de tout le monde. Merci. Na bay surtout pour soutenir Kabiso, bay Bobenga Kabiso, bay Bolinga Kabiso, merci beaucoup. Aujourd'hui en tout cas, tu peux passer un bon moment ensemble avec vous. N'avez que émission le lot, batumusu bay kota la biso lokola neti. Dina Yargan, garçon mo tala ba paquet. On m'équipe nous anango Manase Nzaou, Joli Moyembe, Kitoko ya Mokili. Pardon, Kitoko Mokili tout les boga. Mon bala basse belé, au monde bomé, yoka basse belé. Merci mingi na baïbo pesa confiance, baïbo pesa kibiso. Et ça la batumoko boye.
bazalaka négligé eza na bato moko boye oyo bato bautilisaka bango mpona kosalela bango mbongo eza na bato ebele oyo na kati ya société bato banégligeaka bango. Aujourd'hui nous allons recevoir pour vous groupe des artistes de petite taille. Groupe d'artistes oyo ya bato mikusi. C'est pourquoi je pense que na Chananga bozomona bango déjà il s'agit des groupes des artistes de petite taille. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Jean-Marie. Merci beaucoup. Je pense que Yondo Zali président na bango na kati ya groupe des artistes de petite taille. Oui, exactement. Vraiment comme nani? Comme on Grâce Tamba. Grâce Tamba. Osala kanini? Naza batteur, naza drummer. Na gauche nanga nazali bongo ya yebana déjà ya sadia kombo bato ayebiye. Cuisse de poulet. Bonjour. Oui, bonjour, les grands journalistes Mirakiam. Moi, ça cimenterie. De Lukala. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas la mingi. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment nangai Mukendi? Mukendi. Yo sikoyo osala ani nani nakata gopo musani usala. Ngai naza technicien de l'appareil cellulaire. Oh. Donc bon ça appareil cellulaire. Oui. En dehors on sala musa musute. Toko yemba toko beta drum toko ça théâtre rien. Tena sala pena ba publicité. La publicité. Ah voilà. Dans ce moment ça publicité ba itisaka yo. Ba itisaka ngai. Merci to zonga pa na yo. Ya te madame ke? Ayonde charisme Lolendo nzambe na ngai. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Comme na Miss Kambamba. Miss Kambamba. Yo siko na musala ya art usala ani? Asala tête na pisa comédienne. Aita comédienne. Ande musala comédienne usala musani. Nkanga suki. Makasi ya? Tu vois tout sola ngo. OK. Vraiment. Na simalanga wana zali susuna masate manani. Comment nani? Na Aristote. Aristote. Oui, Aristote Palanga, naza artiste ya groupe ballet. Ballet. Ande wa ballet osa musa nini susu? Ande wa ballet naza mécanicien, naza charpentier, naza maçon. Briquetier. Naza briquetier. Ah. Vraiment tout solo là. Ah, ya tellement nan. Mika o sentira engalelo émission déjà oyinda. Maintenant les gars na libosawa. Et yo na lelo fort. Et na mona sikoyo ya na koto o bila charisme nzambe langa na mona sikoyo emo na mona dokolos. Bonjour. Bonjour monsieur journaliste. L'incroyable Mirakiam de tous les temps. On sentira na senti kaka chaud kaka ezali. Chaud yali ha. Okuta pe na mutu pa chaud. Ya chaud pe na de do lobela. Pour les négliger ba négliger biso fort. Do lobela. Mina lobela. Comment ngai monsieur Sayo ambassadeur. Ambassadeur. Na zonga la photo beta Katia. Ouais. Kana na onano. Vraiment. Vous sentez que na moni su mutu mo boye ya long taille. Ba mata petite taille. Masa yaka nanu yo ediembela sima masa o de mamna yo te. Yo ediembela su bondeni. Ah. Ma mutu lo ba yango yo. Hein? Masa bona minito yo. Yo faut comme le roi bango. Yo faut téléma, on comprend ça? Faut téléma na yo. Yo faut comme le roi bango. OK. Ah, ce qu'on ngaza ngala na boy. Yo ndo le kingani. Yo faut kitana boy. Pesa na mbote, yo pesa mbote banani pe kombo nani? O sanya ta groupe. Oui, kombo na ngai Gloire Ngwanga Mundengi. Naza coordonnateur ya groupe des artistes de petite taille Chemin de vie. Ngande alandi président Grâce Nassima. Mais yo nakata mambo isani na za ba petite taille. Yo long taille. Oui sani. Oui, naza wana pona bo secours na bango, lokola na ba transport, ko kende ko zwa bombi pa biso we sengeli pona kwa ko tika ba on endroit place to tourna ka to sala ka ba art. Ko bango ba ko tambola te. Ezaka difficile. Mona poids wa moto, ako risquer pe na moto akoyi, nga ke na zuye naza na moto na sima pona bango pona to bandeni to ko porter groupe. To ko sola yango zonga na place na yo. En tout cas, vous sentir que émission lelo tout ça m'a be to sola. Président, yebisa biso un peu. Yo tango botamaki yo botami na famille à combien de personnes na kata famille na bino batu bozaka ka ba petite taille de quoi yo comment non na kata sa famille na biso na botami kaka
tobotami nombre de D ya nanga liboso azali azamulayi quand ngai moni na betami na petite taille. Est-ce que autour ba parents te salama de samba kinde zandini elo ne salake babota yo ozamukuse petite taille ya na zamulayi autour na bango déjà? Oui, na tuna bango déjà ba ebisanga que non ezaka makamu nzambe nzambe mtalingaki que na ya boye pe naza utile la société fait que na fazaki la ba maman ba na ko conseiller ngai que grâce kolanda taité talaka que compétence aux alango aux utile kolanda te soki ya za mulayi oza mukuse non ezala nzambe ni mta permettre que ozala boye ndenge ozali. S'il vous plaît, otanga quand même. Oui, la tanga ça la tanga vraiment la tanga. Oui, merci. Na niveau G1. Dans niveau G1, je suis électronicien. Na tanga la histoire moi mushetu. Na kata ki parce que voilà. Na kata ki parce que makambuka tukutana kina ba difficulté ya ba camarades, ba master en plus pe ba moya ya mbongo ezalaki te conseiller d'études. Tango vous avez kotanga kuna na école primaire, vous avez bien accueilli pour ninga na yo comment? Oui, nazalaki nanga bien accueilli, mais il y avait aussi des problèmes où il fallait ko minimiser ngai par rapport à taille. Tam susu omona ke na tout ça limo aventure mo omona ami nanga qui fait que amulai a olinga sa le quoi abeta yo asol agresser yo pour na atalaka ke yo okobeta ete pour exemple la ya lancer. On est pesa biso et on pesa mo stress, mo souci wana. Mais na sala ka effort le niveau est na pour moi. Pour ça que jamais été zainde. Mungu na zake jamais été scandale. Rick na pesa mbomba boy ba miliki sopana non ba fufu ba poudre ke zongi parce que maman paye à toute ça magane sengo pour na tala ke non mwana na nga ya pesa nga honneur alongi pena chic donc ba poudre peni sopana ke baluka to baluka na mabele. Ok, mouchette. Ok, oui. Tant on a qui mouchette tout, ils parce que les petites nangai primaire, la salle qui on a itemat mbinza, il y a delfo, la salle qui on a, il fait que biso ba technicien, il y avait trop de leyenge, ba leyenge, il y a souvent ce bat baye sorti baye kota la biso on a passé qu'on a la itemat na ibana makasi. Demain na makasi vraiment on a 2 gigas donc kuna on a bien 2 gigas donc comme on a les na yango donc ceux qui na itemat comme on a 2 gigas il fait que 2 gigas on a yoka ba ya pe ba loyenge basanga kate to moni pe ko kotaka ba no kotaka ba momi balani to sanga na ensemble moi tant dans la lobby mais ça ko question piège yo pour kotaka ta piège yango ba momi donc yo pour linga ba momi. Ah pourquoi pas? Dans un moutou, la robe on bota déjà. Non, la botte non la botte mais premier mois sur chaque lito ils aïndé. Oui, première mois sur les lito ils aïki un peu difficile mais explique à Guiaya. Guiaya peut vous c'est moi banine mais explique à Guiaya na komi la qui to pesa na na mutu sa pelita okokate bon yo beti pena ya pena beti attention yande ni ah normal obinen bon ba critiquer ça été on le habité simbate yo za kusenga la mulai simbate donc on n'a pas que donc bon sura resirira sura la resirira qui kaka bon ba idéologie ka ndusa walini petit peu à comprendre petit temps à découvrir bongo banini donc on a vraiment terrain au lég donc à santa qui pena que non mutaza mutam petit on mona kia ba pour comprendre photo masqué makamusu dans des bien cimenterie donc oui azaki bien cimenterie akino bien ouais on senti que kama quoi kama pena donc azaki pena kama pa tel pe toi abone pe compliqué la critique en plus bien entourage ba master na e baneko au télémela ya habité yo linga été des ans là tout autant beauté molana soni au moins dans tout autant molana on doit soni nenga na ko tali sela lobité ki ko na ba camarade té talanga ni na tali sofi fait que bana ko yoka andima ki onga naza nazali bana ko continuer malgré to kabona pe na ye donc c'est un peu ça. Merci Nakoya. Cuisse de poulet nga na ebike
yo na musala na ndabo émission belé couche de poulet yo tango yaki na musala na théâtre est-ce que ba mbaki au bien na bi que uta na groupe ya groupe Queen Queen est-ce que ba mbaki au pena bien oui na uta ki na groupe ya Queen Queen te Queen Queen na ya ping pong s'il vous plaît oui ba mbaki bien ba mbaki na bien que dans la stress que dans la gênant non ba mbaki vraiment bien mbaki bien na jouer bien normal. Est-ce que na groupe cookie pardon ya ping pong mais ba foot moko bima ke yo na pomba boza obeta elote ne bima ke yo na pomba puis mukolo oyo ngolongwa kuki na pomba babenga kiyo babengi yo kende nzoka bada obeta déjà bul na ba mpona olongwa na ta groupe mais tango kende kuna foot ma pina ke no yo na pomba boza obeta kati mwasi na mbali. Oui, pomba abandé kolinganga na ndenge ya mwasi na mobali te. Ende olinga parce que amona ki pena nzete wana eza nzete malamu il faut na zwango na za na sena zwa malili na sens que ni amona ki dépouler vraiment azar race moko bien nzete na dépouler azar race moko o pena soko jouer il faut mutenyo sa tiaka. Vous comprendre c'est un peu ça. Mikozoka le bon encore le explique. Oui, amona dépouler azar race moko. Pomba pomba ke depuis la race mon sopela aujourd'hui au tient na kati makambo pesipe et aussi ozomona petit na kati ma on peut peto ça qui eza kati ya moi ça mobali te eza kati na travail mais ozo lo bande bien te eza kati na travail omoni pièce to salaka ezalaka na 2016 si je me rappelle ezalaka na 2016 pomba la kwikwi ba weli dépouler ndomona ikakona yango pene bima ke non kwikwi na pomba ba wela ko na ninga vrai ba nga ba découvrir encore ba serona yo ka cimenterie kita te da ko te musala ka koluka neza ezonga nango ezonga ekita de musala de veille musala ya koluka mbongo musala ya musala te il y a des musala de musala pe na bide na ngapi na belote ngapi ka trop de musala ya ngapi na pesa ba détail musala ya koluka mbongo. Mais est-ce que ozaki bien accueilli dans société par rapport à taille à petite taille na yo société la société ma théâtre non na vie quotidienne na classe la classe premièrement petite na ngale la bande première deuxième venir na qui bien accueillante te baninga bande ko brutaliser nga ko sakana ngai au moins na botolio saki ozotindika yo joli bébé excuse grand sœur la joli bébé place en France bambote non grand sœur oui joli bébé mengu ekisimbi moro boue mais au fur et à mesure l'air bandi ko la qui sabaninga la ngai pa enseignant ba directeur ba professeur qui a moninga na bino que c'est ça race nae aza iti la société aza niveau il faut attendre aza mutu yango mona tanga pe aza diplômé en commercial. OK pe na sala commerce. OK ba sikoyo obota obala oui des poulets à balater azande singleton mais des poulets azala mwana bana et moko akufa na perdait déjà ba bayebi les capé na YouTube on a tika na inde Miradi oui bientôt Miradi 9 ans 3e primaire mais ce qu'on dit aux aboués aux engagés quand même tout célibataire engagé naza singleton donc des aboués dans un adjoté. C'est ça, bien là. Dans un singleton, dans le sens que ni femme mariée, ni proposable, mais bayanza bazala mon pays. Bayanza bazala mon. Moi on a lingela yo ango dans apena ba vérité pinza. Donc abi yanza outé, mais bayanza ou. Bayanza bazala mon pays. Ya solo. Bayanza bazala na ba. Parce que les hommes na makila na pema. Oh, na vivre. En tout cas, Diana Yargan, hein, talaka ba tayoza nango wana. Biba tatouage pour la lobby ke, hein? Oh, je suis une balité. Diana Yargan yo ko ka dépoulé. Ah, ko ka terminer la pema. Oh, Yargan yo ko ka été okinda lobby a. Parce que ça dit diplôme moi nga za imbanda njo kande trop de mbanda. Maman na ngai akao basi abo mbali baluka ba découvrir. En plus basa mandefu. Pardon. Pardon.
Oyokia, Yarga Oyokia, Dina Yarga Oyokia. Ouais, donc après mission, quand tu candidature, ma sœur Ananou. Eh, Batabouba, des fois, tu as les canaux, ma sœur, les canaux sont là bien. En tout cas, pour comprendre l'histoire, si on a bien demandé Bosso, pour vous sentir bango. Yarana Bomassa. Au lieu de ndeni. Batabokeba, Massa Peta Bissonanu, yo, na vie, na yo, Botabino ndeni na famille, Boza combien na famille, pour à Kantian. Biso tuza 14 na famille na biso nga na za dernière. Bango nyonso bazali bata petite taille lokola yo comment? Te naza kanga moko. Ah bon? Est-ce que esama kotuna papa na mama boti biso ebele ndenga nini nga na bimaka taille yo? Otuna bango? Na wana nde na tuna te. Osala li na vie? Na vie. Natanga naza D6. D6. C'est quoi aux alliés mécaniciens, aux alliés couturiers, aux alliés musiciens, aux alliés artistes et comédiens comment? Naza artiste comédien na sala informatique naza na technicien na monde cellulaire. Monde cellulaire. Neka ute koloba ngona tunyo pona obandela ngo ya pona batba yo kwa ngosu bien. Siko yebisa biso na minute oyo oza mwasi? Tenana mwasi te. Mais quand même ou Panjazali, chéri, petit chéri. Bazali. Nzambe na makamona na mona Luzombala. Odo makamona mona Bazali. Donc Bazali il y a pluriel hein. Donc elles sont nombreuses. N'est-ce pas? Ouais. Basé belé. Basé belé. Après par cause à combien de chéri? 4 5. Bakoz à la 3. Mbaso ko makambolo bati. Nako c'était na lo ba. Siko Gérabon ndeni. Ko gérer bango. Mutuna mutaza na tanae. Oh biso musuto banga ko za basi misatu mi balé mais yo lui dit 3 au Gérabon ndeni. Donc laisse ça bandeni. To pesa bamba mbongo c'est ça na comprendre ta. Ba misusu basalaka. Bango ndi mutu bakabela kanga. Mama langa ye nzamela ngai. Esther Mayangi ozoyoka. Moi c'est tas na muninga te Sylvie Biadia. Donc basi nde bakabela rayo. Ozo ba ona gwa na monia. Te. Ba mususu tala karasi na biso ba mususu bango moko nde mutu ba ba découvrir. Ba découvrir nga. Et puis ko sika maloba pena nzamelanga. Pardon, ozongela yo. En tout cas, vous comprenez, vous découvrir parce que bato ebele ba petite taille. Bato ebele bazwaka bango bato mo atinate. Je pense que bozo mona awa batanga ba sala musala to ngato découvrir bango to solo la venda to solo la. Mini shia kanan. Le kanan to beta soup makati. Yonde alo lendo ndawa yana kusana na bila profiter te ngaza nga maria ngaza nga marié kusana to sola na profiter na ibana no betana liso nanu ubota tena na botite célibataire engagé te na engagé te c'est pour bon ngaza cité mobala zate azate ah bon azala kimbesko azate siko azate oui. Manase. Okotani. Atata mbasi so yebe problème ezate. Dans na minto donc so mobala yena batata la yo. Ata manase so yebe problème ezate non ndima na za engagé na ye. Dans muto nyoso na minto. Oh akoya oui. Ah oya. Na famille boza combien de personnes? Maman bodi to wa misatu. Ka yo moko muto za. Oui, kanga mna pete. OK. Siko website ke osala théâtre. Ouais. Na groupe nini? Groupe Mabanza. Groupe Mabanza. Vrai Zoba. Siko kuna ba pesa ko ba rôle kaka ya po na ke bino ba tite comédien mingi na ba groupe. Na mutu na bino na ebi. De évoluer. Ba sala kaka soki balingi ba pesa bino rôle ya kindoki to ya nganga. Yo pesa ma pe kuna ki ba pesa ko ba rôle wana kaka. Te bon normalement on a payé gata na to bino za na raison ni to travail ni bandoki ni banganga mais la pe dans ka bongo ce que ça la cabine pe na soni te ça cabine bien te parce que ba ti sa cabine quand na ba rôle wana yo et ça que ba pesa pe rôle ya maman to ya patronne te ya maman de la travail ya patron penza nante patronne ba pesa ote OK siko elo nini oyo message ni yo
groupe namte yo moko message ni yo ye nango pesa yo moko nan bon message ngana ye parce que surtout sangane bébé sur petit texte dit que to comme bon moko parce que to ye to souci ya biso monani parce que to za nanu to za itite na batu na batra na société na batu pour to matata sur transport ko za yo ya bwe on a da sa tindi kio pour ça ya mata parce que na ko matate alors dépasse ndé ngwa to sangane bébé sur na biso ba zaba moyen ba soutien c'est-à-dire ba sur biso pe niveau derrière moyen de transport to esenga biso to comme sila to okindi. OK, merci. Nakoya pa na yo. Masa naoya. Ah yo azo le rapper c'est là. Oh bena ya nanu. Et on a les lieux forts. Masa na lieux forts. Et puis yo pena tellement. Obelo mo quoi. Oza ba chéri belé. Otanga ba combien 3? Ngai vraiment kota basi nasalaki nanga mwa mobulu kasi namoni ba mbruye ngai. Na nde nini? Pesi nyoso twando kine bando za ngai etindité. Bando ebisa ngai ba yo lungwa batayo ba sute. So ba moninga ka fo ba kima ba mona lokola ndoki mo ka pembe na bango. Kasi bande sanga pasi. Siko na minute oyo. Moi si yo zanaï, azaka moko. Moska moko. Siko moi si yo zana azali ya petite taille ou bien azata est lancé ko le kayo. Moi so no vivre ne o ndimi pasi na ngai vraiment nazane ka petite taille asa. So na kosi ba chef asa. Donc mon mio zanaï aza Kuti yo leke na moulai. Wana ba bien en demi taille. Voilà. Petite taille mais demi taille. Ngala za de petite taille, ya za sko demi taille. Nganda mena luzombala o senti mamangwa. Bo senti de kufu makambo. Siko tango yo oboyi basa ba milai ozuka ka petite taille pourquoi? Na jeu petite taille pour nini biso to zane utilité na société. Bando mona biso lokola mbwa kutu bien. Donc basa milai so ke linga eboye. Ato la kisembo biso to komo tamwa na mbo na mabo sur 5000. Obenga mosa libabe lunga na mbo na yo. So na tali nzambe mutasalanga. Emona okende na olela. Na ovana kotaba mbala milai ba pesa ko se basi so ba moningai. Ba mona lokwa apefeye kutazana na kake kasingati. Mais sikoyo et ça m'appelle que au vivant na basi mususu wa milai. Na vivant na mwasi mwa mulai kasa yaki na intérêt tant na na boutique yem takwa isingai. Ano china yo. Na chini ngai ka zo kipeta yo. Yo parce que surtout que la momia mulai o mone danger donc balar to ekende. Taka momia ye na plaisir nyoso ngapela l'accès plaisir ngaka c'est plaisir bolingo. ala ndaka mwa bashimbo na chaki wana momi on passe azai pena bien matériel alenda ngai vraiment momi vraiment la ndo linge fois pesa ngai lengi fois za na mwa cimenterie moi babe on est ay Igo Sala zamelanga ulita mfumu janta mfumu mona mamto mona wa continuer yango siko to na juma moi swana namona dans le moi soyez na ndenga bolingwa ye na ndenge ya ni natana moi trois pas farde na nga shimbo Monte Carlo Estela ambassade na pour toi aïe na bénéfice na koti malewa au petana bando lia ku malewa te alinga bière tona bière shawarma motana betika paquet moi charma ba 4000 boutique paquet moi shimbo etikali natalika oh moi ça venir te il faut le avoir petit taille na ko mona petit mona beti tout nda malobite yo da courager faut vivre na ndanga lokona bando tambola na kutena petit moi taille demi taille na kutena na bakota changu pa bakota changu wana ba petit taille bazali ba grand taille pe ezali na monika yimo ando lela ne pe na la taille moi propre nanga olati bina ochepe na la taille moi propre petit taille moi atena maman na e akomsi maman ne ma à l'aise de amulga eteleminga bo ngabe kana lela ipepe chong ti na sai moi 30 minutes na kata rewana badino ba oleka ngai ti pecho na kaipe motema ta jupe numéro na pesi receveur pesi momia na petite taille wana zo
Au petit numéro au PCA. Ti avant qu'on recevoir Zongo na lobele mabenga bi recevoir so benga ti na luko chebino. Ti ayoki ka koluba kolela. Petit na jeu adresse ayo benga na lobi na 4h. Ozalaka wapi nga na 24 na Gombe na immeuble Sima Chabani wana. Ozape kuna. Na sa wana. Ti ta ayoki ka elenga Gombe na petit ayelinga 5h. Oh, na ta petite. Miko mona. Aïe, à côté si Gombe, par pit. Mindele sur la fenêtre. Oh, nani. Oh, nani. Côté bord à danger. Tu t'as à côté de Gombe, tout a juste chimie. Tant a juste chimie, oh, na mona za lupemba. Banda pe na fandi na epe, aza posa kuta olia, na komo bonde loko olia ni manga, fui, ni. Ti a jo belote. Na moko na komo pese ka formal ka alia ka makasi. Tu peux t'en remettre na oteka ninga na oteka mo mama yo yo ko oteka ko tamo na mutunga bite na vanda mo ko temoko fona teka mo ninga mayo na teka mai milangi na teka ngoma 500 kuna na beta ngo 1000 francs donc kuna 1000 francs 1000 francs petana juango vraiment comme na moment vraiment asa na tike kuna mambe fandi na da tina kuta batamilaite donc na minota libela bobunga kuna Congo. En tout cas, vient de nous moi pour les vainqueurs. Président ya Sam. Donc vraiment tout le monde va te soutenir bangoyo. Vient na journal Pierre Masengo kuna na Londres. Chiko yelo moko ita ko tikenga. Donc moi je suis au Monisco pour le moment. Au présentant déjà pas par an yo comment? Tolinga feti esi na feti t'es sur la joie. Nzambe merci de tout ça na cadeau. So na fete on a fêté na petite taille qui taka mutalambi na chango ayo pesa mbali na yi. Oh bolingo. Pario kena yo kena no nzambe. Avec ça la. Oza vraiment intéressant. Maso yaralano. Yo siko kena kande yo kimaka ya miminga. Yo siko kimaka na safe ma pardon. Ko ya kena nga likolo moko vraiment. Ba yo siko yo beti to histoire na onami. Hein? Au vivande nini poza mbongo. Comme le gars est na longola esprit complexe na banga complexe na longola esprit banga na longola esprit na studio o ya mulai na ndenge nini na banga ito ya musala te na longola soto na pusa na pemeni na bango o ya musala soto o esinga bango asala ngape na sala ngo on va repasser un peu où il y a ça clipsage au salle il y a comme simba machine beta boitu bien beta boitu comme ça bon à ça là on a bien ça là ndenge be on peut ça musala o batu ba ya dada là ça yo pour ça la na ça OK c'est quoi pour le moment aux enfants de pas parents aux anda kuna pour le moment et pas dans le ballon foot là studio na yelo na tapela c'est eza kolonga na palem na eza kotiba na ngai ya mwasi papa kotiba na mwasi na mama wa alas na mabele pardon nani kotiba na ngai motoko na ngai ya mwasi na mama oyo OK na mama oyo azana na mabele pour le moment siko oza pe to fana na mti pour le moment na place au bas mais na bande store na famille na ya mama na ngai famille mama na pour baba tu nyanga ngokuna na bana famille papa mama ba personne bakabona so na bana peni na bango bakabona le rona yo na botami la on botami bakabona comment papa lopango mama lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi mama lopango ah on a concession Toronto City on a commune à maluku na ville province de Kinshasa na République démocratique du Congo et c'est concession Toronto City et après avoir ça na ba étudier surtout il y a immobilier foncier et tout na ya géo
localisation pour que tu pouvoir la situation. Quand c'est Bandiawa et si vous avez ma borne Oyo à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Motuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les la fiable, donc c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulaï est tellement facile. Papa, maman, bazaki. Moi, Moussamou, Yaki, papa. On a formé maman. Là, on a fait papa, on a fait papa Moussala. Là, on a fait Moussala. Départ, papa, tout le monde. D'attends, famille papa, famille maman. Maman. Abi loko ozumu na biso, oboti mo na biso, alors to pesio Moussala. Tango azu Moussala, azu mbongo, ba mo akimi maman. Maman akimi bena. Asundo libino. Asundo libiso, maman. Le petit de l'autre là, maman. Maman mutaboko la rayon maman na vie na ye pour na maman jami taboko la non ati te yem taboko le maman taboko le aboko ngai voilà aboko ngai si la maman oh to za na ye to za bébé so to za to ça ça peut to aider oh to zo ya muke to za to aider mais yo ko za lo ko net yo ko za lo ko net starter po yo la na eza la nzeba momi me na masungie azupe na momi oyo ya oba attendre ni demi-taille. Ah, demi-taille. Je peux contrapéter na vie na yo moi so ba. Ngai partout na basi. Na partout na basi, na petite taille na bilora bisote. Ah. So partout na basi wa minayi. Mais si ko ba kizara bino bozwa basi na kisi na moi pe na liseke boy na Rosimba. De déjà ah. Za bora muto ba boa penza. De na Gombe. Na festival moi déjà à Gombe. Ya tu no be na po ba ça ba et ça tu no yamba moi si président Félix Tshisekedi na festival kuna ni ba benga ça biso to kuna balé to beti balé obina beta mbunda te obina ni abina balé ndenge ba super biso waso na ka. Et là, on s'est payé aux gens. On a qui a oyo. Oh. Na balé ba ebisio lo on s'est payé aux gens. Yo sengi no ka oyo. Ah, c'est là on dit ezali na mesa. Bato ba ben sa bisio. Ah, OK. Yo ba tana ba ar na bango na mesa. So là, et là on s'est payé nango. Na zo pour la souvenir na mesa personne. Je m'excuse. Ah. C'est là on zo jango na to ba kingo. Ya ngale na zo beta nazo beta ba nini c'est na ba to bazota la biso na écran ba tira biso te ba soutenir biso makasi. OK to ya wana zonga muke en tout cas ceux qui to yambi bango na soki moment moko sur sa bango pour bo découvrir bango ce que to koti na ba chose sérieuse président. Et l'eau connue ne sait que Binobo Sala groupe des artistes de petite taille. Merci beaucoup Papa Mira. Et l'eau que sali que tout ça la groupe il y a personne de petite taille parce que il y a parmi des leaders oyo bazo manipuler biso. Bazo ko sali la chance na biso. Parce que nous tous en nous boyer, tous important. En plus partout au temps molaka. Au moins tout à tsara biso ka. Même si l'église, même si donc tant tout à travers ce cas. Il y a autre mitala à tout le bas. Na cas au bâtira biso, tout ça peut dans la succès moi au peut trop communiquer bateau, au peut trop pour l'accès là bateau parce que biso peut être capable de faire ça là yango. Yango on a idée on a nazala ki nango na mekaki ko benda bande ko langa nyonso. Mais ko benda mon habité. Tout ce qui a raté ba leader ba ya ka ko zo biso, ba pesa biso ba rôle kindoki, ba pesa biso ba rôle moko na sima banganga bilomo ya bongo
tant que tolingi on sous-souté mais tandis que parmi nous batamayele bazali parmi nous donc bato intellectuel bazali o batangi pe batiki basilsi tout ça ebele donc yango wana na préféré ki na benga ki bandengo na nyonso to sangana esika o esingi to sangana po to sala art na biso moko to nolela ngo mbongo. OK sikoyo lokwa bosali groupe nabino ya bartiste de petite taille. Siko bosali yango ba projet ni bosana ngo bosala nini na kata groupe yango. Ba ambition bosana vraiment. Merci beaucoup. Ba ambition ezebele. Si to sanganaka la groupe ya petite taille, tout ça ba ambition ebele. Premièrement to banda déjà ba travail, tout ça là ba système ba défilé, ba travail to banda ki na ba défilé. To banda ba travail ya footing ko kima bambangu. Tout ça va presque ba gag moi souffle moi souplicité ça nzoto donc tout ça la peine ba arrêter donc ba tournage ba cinéma ba vraiment belé. OK donc na minute onde boza na tout théâtral na bino tout théâtral na biso. OK parce que na kata tout théâtral na bino déjà beaucoup mon ça déjà ba tournage ba film ou comment? Oui to bandaki déjà ba répétition maintenant nous que to bandi ko 700 ba image dans te mais to banda ba répétition déjà ba répétition mais elo ko ezanga bino ezali ba caméra donc elo ezanga biso kaka ke ba matériel ba to ba tamawa mutamawa tout sami à soutenir groupe la biso les chemins de vie za groupe oyo boko sepela bo mona pena ke non bana bae boya mabiso pena na ningi moko na ningi ba petite taille les chemins de vie sikoyo tant bo ba groupe à petite taille donc bo sali bo boyi bon no le kasusu na ba tout théâtral ba groupe mususu nde boto monaka batisa bino kaka na place ba sobino ko ba mongol na o pesa rôle ya kindoki kaka bino rôle ba pesa bino rôle ba patron te après bino rôle ba nganga ya bo sepeli ke bo sala groupe na bino moko groupe en comment on groupe comment on ça les petites tailles les chemins de vie. Sikoyo ça fait combien d'états banda bo sali groupe na bino oh de sali déjà un mois nandam déjà déjà tout sali tu travailleras déjà c'est déjà un mois nandam déjà tout ko bagara c'est ko bagara nani azar réalisateur na bino nani muto alaxara bino ba ndinga ko jouer nani muto ala faire répétition bon gloire à Dieu ezaka ngai moko na bandeko na baninga mususu oyo to susu bongo na ba déjà ba tournera déjà bandeko na biso loka ba des cuisses de poulet ba miche donc ils ont inspiration mo la ngai donc maman na ngo na scène donc il y a grâce nzamba tsaka nanga tant comme dans scène la et loko to sala ngo boy l'autre du mango boy donc ba croire bandi marde yake muto abe mutabo bon il fait que pe na tel ka ba groupe théâtral trop na tel ka ba cinéma donc na zoaka mingi ba idée na ba idée ba sala bo moi intelligence wana ezali donc bango pene so ebisi ba pona nga na habité et puis que blague pas copé alia mon gabo sentira copé alia wa donc copé penez alia tout théâtral les chemins de vie de petite taille bon mon avait là que petite taille mo boy envoie bon mon avait petite taille mo boy ya papa petite taille mo ya maman petite taille mo boy ya mutu mo boy et puis que copé alia comme peneza ko dans le journal vieux Pierre Massengo monde que copela Igo Sala Fa de Gaulle Luzombala Chic Lutumba Maman Esther Balela La Rossignol Jessica Mbouyi tala cop pena yango do bata soutenir bango o chepena misona yo GP yango GP nako donc et puis que ngapes na côte même solo ya tenga la côte na lamte na côte masolo te biso to soutenir bango kaka pona vraiment message kende bazana posta lisungi na mulu na pesi parole pa ya na pousse de poulet to na pa na yo yebisa biso siko lokola yo okoti makata masolo longo na groupe mabanza non ezaki na groupe ya mabanza te ya ministre na groupe mabanza pardon alimbisa siko ndeza boyo siko ozako venir na groupe ni oui nga groupe na à part nga ya tout le monde boso na van jondimen et loko na kangamaki na président Grâce Tamba
Et ça, j'espère au moins qu'il mange. Là, baba qui est des poulets belly. On peut les cas de chaîne belé, chaîne ya Fanny Katalea. La fille Tcha, mboti na pesa zali. Et maman opena a fouli de poulet l'internet de Fanny Katalea. Voilà. Oui. Là on a bela qui libelle selenga mbuma, ezali qui va ça examen ya bébé. Ezali qui pena désespéré dans l'hôpital, Fanny a qui mange et les cas qui bilini belé. So na qui ko ça la relation na président langai grâce temps ezali qui a favori à Madame Gloria Simbula. Ouais, Gloria. L'air a telle publication où Fanny Katalé a publié qui est déplacé. Aza malade a problème libellé. Tellement il y a des qui n'entend il y a quoi il y a des places dans l'hôpital. Dès à présenter qui ngai président langai pas comme le président langai grâce tamba que déplacé dans autres tinda baninga na biso mokaza mulai mokaza petite taille le ko la biso na tindi bango ba au région de l'hôpital pas Ozali. De l'air président de la grâce Tambayaki, il faut la reconnaissance parce que les artistes et comédiens, ils sont sur internet, sur TV, ils sont potes, ils sont belé. Et en plus, ils sont une John Jimen. Mais l'air de poulet à Belaki, tout le monde a la chaîne de des poulets à jouer à l'artiste, des poulets à jouer à la présidente, des poulets à cartonner la chaîne. Mais l'air de poulet comme qui n'a pas d'hôpital, artiste et comédien, mon côté comédien, mon côté. Na mona quitté l'hôpital on a belaki muto on a mona ka Fanny Katalé à lokola o aza réalisateur na chaîne a fulanga la chaîne pe on a mona qui pas la comédien dans présence na ida ko oui mais eza wala eza pena moi muki mais wala eza pembeni mais oh vraiment et c'est là kinga pasi nan to travail pena été nan pe na mona été na relation à Madame Gloria Simbula de mutu pena aiki kokabula mawananga président Gastam on a mona qui na hôpital ozana groupe mututé ozana groupe ya président tam ah oui yende président na bisonyo wa minishi yo pe siko na minute olongwe pa ya mabanza bon na longwe te parce que ya za papa yimta informer nga na ko longwa te mais o de tout na monde de batu lokola nga c'est-à-dire ba lokola nga nako boya bango te oui peut-être banga c'est-à-dire bango zanga ça vaut mieux okende na et pas ba oya yo te bon na ko za ngam na bango pour mabanda pe naza mais longo te mais premièrement naza mais zaka groupe na bino groupe de pour on est biso beaucoup na ko ba pe na longo nanga mais aba bo anga te kuna pesa ora na ba kindoki ya bubanganga normalement na ko critiquer groupe nanga te parce que za groupe nanga ko do ba bete vraiment papa yakana yo kota masolo na comprendre te yo mutamulai oye la kata groupe batamike na comprendre te yaka to na kata makasi awa le kata bosa caméra si pour me vouloir bisoter na bité nzambelanga nga boli bisa fina telema pour au moment ça travail physique awa vraiment expliquez-moi un peu bit na yo oyaki pour le baki boso pour soutenir bango et ça organisation et ça na kati ya chemin de Vindeni. Bon, orientation est très bien. Organisation est très bien. Groupe des artistes des petits stages chemin de vie qui est organisé ou coordonné na président Grace Tamba. Azala qui le roi président Bimsel Kantiamalamu. Tant qu'il y a un musicien, Aza habite à batterie, à Imbaka, à Sali Likantina Malamu, à Sangisi. Ba artiste nyoso ba petit style ba sala batambole longo na ba na ba za su utiliser te na sima bato nde lokola pazo kinga lokola coordinateur auto banda kini liboso na zala lokola coordonner bango nyoso ko ke ko sensibiliser ko mobiliser bango ko komisa bango na bisika kani o esengeli nde toza na bango toza ko parcourir chemin ke kitoko maloba ke lo moko wake o idaka bango surtout na ba moment o ya transport pour na komata bango donc bazana problème sérieux pour na cause de transport ouais très problème sérieux d'abord bazana nombre bazate basé belé bazana nombre de 13 ouais ba chanteur bazar bato ba imba bazar ba danseur bazali na kati mais le côté bango ba yate ba misusu bana ba Pascal voire même tina terre jaune côté aéroport de Njili bazar kuno mais moi ba yate parce que moins de transport les allait mukie si côté ma tozana na mutu kana bisote président bimsa mbongo mukie oui, koki bozo ba moto bo sala bonyo soana eza ko gaspiller ba mbongo parce que toza na mononté. Ndengonde tozo lo ba pona ba moyen de transport ya ba artiste na biso
ba soutenir biso na ba moyen na ba bazana na ba moyen de transport na ba caméraman parce que ba arrêter belé en ça là et ça déjà en coupé en marche mais da bango mona to que to zu moto il faut battre le misa moto moto quoi l'équipe bango ngande funa tele misa moto non bozo biso to comme sika boy donc je le lo bo se retrouver même à 3 motos ou 4 motos na binomo na kata groupe et faciliter bino à transport moi DD na kati et beaucoup ma place makasi en tout cas les grands journalistes et ko faciliter biso makasi vraiment pour que zo baninga na changu baninga na terre jaune baninga msulete au passer l'émission boy to yebisa ba bazela ba mona biso parce que moyen de transport vraiment c'est très difficile parce que na tant émission si na tant que zo ba mona kuna na terre jaune en tout cas ngali a pe biso temps parce que ba moyen pesati na ngondi to ça la cri de détresse pour na ba moyen de transport ba soutenir groupe oyo ba ariser belé en sala ba danseur baza ba chanteur bazali ba batterie baza ba to ba sala ba théâtre baza ba cinéma bien zoya et ça déjà bien préparé. Merci beaucoup. En tout cas blague à part quand on continue émission na biso boiti kolanda moko na moko apesa ki ba programme na bango ba misala ba salaka na remarquer le moko ba talent ezali ba artiste comédien bazali ba peintre bazali ba maçon bazali ba chanteur bazali ba danseur ba drummer. Chose grave, quand on a découvert le comme pas président, je pense que mon plateau peut changer. Bien, président, on a baguette, on a baguette. Alors bien ça drummer, je ne sais pas drummer, l'homme à petite taille, mais on est à drum. Ce qu'on a fait on n'engeni, y est comme un colomukuse, aux yeux cymbales, aux yeux grosses caisses, aux yeux Charleston, bah petit homme. Maintenant vous allez découvrir Toye Bempe si réellement Abeta Kadruma solo Petuka Toye Ba est-ce qu'Akutana Kakol Akutana Kakol tous les canaux du président Tozonga tout juste après tout découvrir ba talent vous allez na biso na moja je pense que aux hommes de bataille à côté de ma tous les cas. Et bébé awa, moi trimoro. Voilà. Maboko makasi quand même. Hein? Vraiment. Bon sentir que art eza awa. Art vraiment ezali awa. Naolinga to banano na muto abetana bakri ya na yo na lelo mabinza menanga. Jo ba art osana te. Master zalaka wana. Tuto iba. Eso betana orchestre moko déjà na Congo wa. Na betanga na orchestre moko orchestre na kombola ngoni tanga obanga na pesi na mbote nanu pa ba président mutonga yeyo obo bonegija yeyo kasi Mexique to bonne année na bino zelana oh ba président ngo ba negija kayo ya groupe ni po ba jara batabona mona mina empire et on a l'obit. Il a liboso na konde pour la président nga Pepe Kale
Merci à toi, maman Bisso, maman Lina. Yaya Ngoyo, moi no bando lingai. Yeyo, ambassadeur Sayo. Et dans Jena Motonyoso. Kasi na moni maton na ye. Na bini na papa na. Tout ça be parti à danger na Kimba Ebi. Ton papa yo kufa. Yo za ki na époque ya Emoro. Te Emoro te ya Dokolos. Voilà. Na joli bébé. Na joli bébé. Est-ce que bayamba ko bien? Bayamba inga kasi na motema bayamba inga te. Onande. Poani bamonaki na ndolia na père wana bamona na obotola bango. Sans donc monani ba bake ba mboka mo basimba moto netinga zalai nanga. Yo ndesima do banga moto. Te pas la biso. Te la pour esima be. Pardon, s'il vous plaît. Et là, le rôle en Kobangati. Au moni, Nzambe, Mbouma bien, Mbouma Elengi, 500 angoti. Faut la Mbouma bien. Naza na Mbouma bien, Nzamba lo baite ou ça noté. Au coup de la Mutumoko, un jour, frère Grassa, Mouta Otombola. Yeyo. Vraiment. Bolanda yeyo, ngate. Naza na ngai. Vraiment, na lobite que zo qui se passe qui c'est bien qui c'est na risque nango. Monsieur journaliste qui c'est da faux. Conseil on peut sabino via mutu nzambi ndem tatala ngo. Ouais. So bitene di muninga comme na kadi ngape kana côté le mulili o katana. O katana ba misuba 2022 ba comité. Pese la siko ba to Holanda yo ba mère vena yo et puis moi mbota. Nazaka na excuse na pesika la mère ve na mutazo soutenir biso mutakoti adana souci à groupe na biso Chimanga commandant Chimanga mais moral mutumazo azo lota mouvement evima eke liboso commandant Chimanga na pesipe ba bateau mobimba gombe na gombe botika bana na yote oyo da mouvement moko les petites tailles et les petites tailles. Voilà. Dans le moment où les petites tailles, nous dans le temps. Eh, si on existe petite taille. Ah! Mais au bout de ça, on a un boté. Chérie, on a les larana. Mira, sa maman a motema. Des petites tailles, des mi-tailles. Maman, ma casse pour quand même. Donc, alors ndoi nanga, ba moi sinon ndoi nanga, nga mira, wa. En tout cas, mais, babi courti taille, ba lelio mabe, bazuya boy bazuya, babi moi ça tonde lengue zanga li passa, ya boy bazuya. Mukua na ekutu so comparé on a sardine et gole ka sardine lengue. Vraiment, c'est l'ambiance de l'émission. Massa. Oui, Babilo mo beti massa bandela on ko, bandela mo pa on beti na bilo, beti mo nan. OK. Baraka to. Ouais. Massa bomba ba tricher. Mabongo makati ko na ye. Vraiment. Massa ngala otika yo pesela ba mbote ba tu vas soutenir yo a pe surtout ko bosana o wana to epsenga ti. Merci madasi. Merci banjona biso o bazo zo biso ba image. Bo soutenir biso na supplémentation. So soutenir biso la groupe na biso. Ça bien. Pour ebela ba groupe ebele o to boya to tinekuna to mona ki. Bazo sara biso matasi. Amoje ba mo sara biso. Vamos à biso to la ki biso pe na groupe na biso pe ba soutenir biso to mandenge ba ninga pe ba bazali. Na be jara libanga ba prêtre na biso ba France o ba na Belgique. Na pe sera mbote ya Teo Masamba, ya pe mbote ya Teo Masamba, ya pe mbote na Ejo Masamba, ya pe mbote na Mami Masamba. La bête n'a pas simbo na libota ma samba ba on en France ba on en France la bête simbo de biso tenir biso o da groupe na biso groupe na bino ta petit taille. Merci. Mais moni ya alobaki azate hein chéri azate faut comprendre en rapide na yete. Président n'envoyez pas nous s'il vous plaît.
couche de poulet. Et puis que je peux bétailler au moboy, bétailler au moboy, mambilia belle. Au bon mami, bétailler au mambilia belle, wana. On a encore bétailler combien? Au bon mami. Oui, merci. On a passé dans ma botte parce que on a passé un botte été. Bah, hôtel, on va quand on a monté ma femme dans compte banque. Na boy mon grand mais mon anga souté. Oui, na passé un botte na Sarah Luland aux États-Unis. Magali Luland maman nangai, maman Rachel Tati Bilunga na Allemagne, l'os de mes os ni quoi mon panzi papa nangai Jo Tati oui, bah petit frère nangai nyonso ba Calais banane mbote na pesi mbote na maman oyo hein o de poulet que pondaza liboso ya caméra boy liboso ya miracle déploie mon la propre vie bah c'était bien bah teinture banini. Oui, maman la gogo salon. Maman la gogo salon te maman. Oui, maman oh vraiment maman oh ebike ndé na na Belgique ndé na paie ma bien boy. Moi la paie des plaies fa paie mandinga na zali. Maman Gloria Matondo. Oui, maman Gloria Matondo na Belgique. Oui, bambote. Maman Gloria Matondo na Belgique bambote na paie zali. Le zomba la bambote. Aleki na ngai Shekina Emeraude Gilio bambote. Famille mananga nyoso mbote. Oui, Nasha Mananga, Eugénie Mananga, oui, Nabo Sanité, Pridas Mananga, Bambo t'es passé aux alliés. Il y a joli bébé, Diokolos, Kimia, il dit, vas-y, c'est quoi des poulets? Bambo t'es passé aux alliés, en France. Oui, Fanny Katalé, la fille à Tchotcho. Oh, c'est que des poulets flamment à l'internet, YouTube, mis en cave à la fièvre, à ma petite taille pour la présidente Tamba Grâce. Et Zaponayo, maman, Fanny Katale, Bambo te passe aux allées. X-Style Péchanga, Black Line. Hein, Bambo te passe aux allées. Oui, basé la caba, c'est pas la des poulets. Parce que, à ticket là, bon, moi, jolibilité, moi, gouye, qui est. Bambo te passe sur la peste, mis à papa à bota des poulets. Papa à bota des poulets, moi, ça me coussait la taille balançant. Je te poilais partout. Il m'a beaucoup. Il m'a beaucoup béni les guides. Oh, mais ma décès castima yolo, yolo ganga maître judo. Oui, papa a bota des poulets bambote. Elle saute avec des poulets dans la tête la maman. Maman la nganga la mamba mini Christine. Oh, bah bon, c'est boutou na bon malam. Oh, ça artiste na bon comédienne des poulets. Oui, maman la nganga la mamba Christine. Bambote oui, et là on a là fait ça moi. Goumouké. Ah, miracle. Vous avez le coso hein. Danger. Oh, le coso ma casse. Danger dans le coso au lia fufu. Mbandananga nayokaka ye na sango lelo oyo tokutani tomonani nzoka azalaka boye pasi ya pamba kufa ya pamba yo nde moleki mama tinani nga naswana na yo mobali aza na maboko na nga bafami bakangelanga yo okofinga nga nzoto mobimba otiki nga ta ndambo te olati kombo ya mobali na nga lokola liputa ya metrage mawa na yo abe ya nzoto na nga mbanda ozali kofinga kaka na kanda epai mosusu nga nayebi batiaka yo tout droit na baninga basi oyebi mobali tokoela demarche nini nasala po akoma anga bepai nini nasala po abatre bazu monioko lini nasala po azwanga tuna sango mpe bayebisa yo oui natika bosi na gu c'est bis. Et puis que miminga tokende ko. Maman mbili ya be sentira enga nzambe la ngai. Bis encore. Ngana lembi. Ngana zaye. Azali tata ya banana. Baseki na mingi na bato. Boyaye, boyaye, boyaye. Nationale, puissante, chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga,
nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou isa plus 243 89 72 32 220. C'est propulsé et les comédiens doivent se. Et puta mon chocolate, au sokoli mon sousou pe o kozela. Ekauka na boy baiba na tiki wala ngu da vraiment vous sentir que na kati ya groupe les chemins de petite taille en tout cas blague pas ba talent zali pema course de poulet oui et l'autre aussi vraiment tous na ba kande boki tous na beza ba caméra tous na beza ba machine pour la commenter ba film et en plus et l'autre en difficulté moyen de transport hein. Elle appelle la présidente Pena Boué, attend la quête, il y a un fier, on a banane, baza sima, ba appelle la bilo, la banque va se la faciliter le moyen de transport, parce que tu as la bataille, la biso kowe la transport, ba 207. Hein, botte la kabaja, la biso towe la ba 207. Est-ce que ma maman l'a pote et c'est ça non? Hein? Ma maman l'a parié, ça qui te côté. Papa était là, à matin la moto, le quoi, et à bamba, comme on a mis. Ils sont quoi la moto, hein? Na quoi il y a déjà un balébélé. Mais tu dois souple, les autres qui sont quoi, tu dois souple, tu dois souple ma casse. Mais tout ça la physique. Ok, merci beaucoup, merci. Massa, il est cabounan. Comme il y a ma banga. Pesa moi bateau balandi biso na émission pesa ba mbote surtout à ceux qui ont les campagnes koloba micro yango OK na pesi mbote chef na biso grand tamba sans oublier grande scène nga personnel muto asala nga pona zala azana matonge botala gandenge biso tutelemi bataille na biso moyen to mataka ba transport ya kowele les ate tozo senga kaka mwa lusungi mutu oya moni biso bavande wana na simananga oya moni biso akoki kosunga biso na ba moyen de transport ataka uniquement kaka te mutu kate ataka moto apamba bazo ka biso batika ka place to salela ka musala na biso ya kolobeze belete bambote na batu nyonso bazotala ngai sans oublier chéri na ngai ya mutema Ritza vandaka na elengesa na kwa ya le destin. Voilà. Ouais, mon beaucoup makasi.
nous sommes presque à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Valère Ngwabi Mabala, mon ami propre, Lauriat Bikuta, tous ces autres toujours en avant. Abetine Sakasaka Mirbe, Oumelesiko Zali Balbi, sans y dire que non, nous talons sur Nzambe, aujourd'hui la Nzamba Kela Nelimbala, Yokut Kolobate, moi ça tombe taille. Rachel Alangi, Mamalo Sambo, Oumelesiko Zali Berger, Pepe Balbi, l'onction plus, le fire. Jessica Mbouy, la Rossignol, Chic Lutumba. Merci beaucoup tout le monde en a qui pour Nabino. Les comédiens, les musiciens, les bongo groupe. Il y a les artistes à petite taille. Qui vraiment comme une sous émission Nabiso. N'accueillez pas il y a les stars. Yaka. On peut se là, on peut se dans une beauté et pas banani pour notre petit Kabiso. Na pesi mbote pas chez. On peut ça qui déjà. Na pesi au cas moi 3 personnes. Sepeli mingi na émission yo bato o ba bazwaka biso inutile toza na besoin bo soutenir biso toza na besoin bo soutenir biso bo lemba biso ti toza na lokote toza na ni pesa olala toza na ni makamnyo so mabe ka bo soutenir biso tonja mabisa biso na mokili bino bo fo bo za charge na biso na pesa na ilora liboso nanu masa na ngai chimanga mais moral olemba mouvement déjà mouvement na yo wa mibale na pesi maman asimbi mabena nga nyonso miraesa masiki toko petite taille na pesa mais na pesa que pour senga ko boire des infos on a pesé ko quitter et koko senga ki osengi nga ko boire ka sumira des infos na cordé yo yaka ministre yaka en tout cas aux hommes tabolingwa. Pardon. Pesa mbote pas batbalandi bio. Pas nani pesi de yaboye. Pesi mbote pas nani pe remercier nani surtout. Bon, merci pour la parole vraiment. Et là le bosso avant pena mbote. Faut non que botane to zali, c'est-à-dire bosso ngabiso. Soto yebo c'est-à-dire to pas mbaté parce que to za makokité. To ya ba projet ya osala. Tout le monde est là, bayemba, kabanze manzavi bayemba. Et là, ils attendent sur l'instrument, ils sur caméra, ils ont que tout filmé. Et on a. Si on monte ici, mon président, hein, baba mite grâce à Tamba quoi, mon bala me pousser, ma pole belle quoi. Nous on a besoin de nos cordons gloire ngwanga. Si on monte na biso toza awa, ba oyo songa linga vraiment. Na koza la ingrate, la si on monte na président Bes ma banza, président ba, hein, que c'est ligne qui t'a dit, nene kaiba international, na pesi mbote. L'église nanga na sa esika asambelaka AC mais asambelaka d'éternel pesi mbote na maman Charlène ngwangani papa c'était toto papa mbote to mbote bato balinganga o asepela nanga nde azaleli même moi si na pe mbote na lenyo to grâce à Tamba mbote elle est là fort. Merci beaucoup Yazana chérie talobaki azali na libre donc mobile na soza o lukaye o bengi na numéro o ba opesa to benginga dans le vraiment. Merci beaucoup. À libre, à femme libre, à mobilité. Donc, au mobile, nous sommes à Posa, à moi aussi, il y a libre. Voilà. Merci. Yaka. Donc, yo sur la banine. Yo zali, l'homme à petite taille. Mais à longue taille. Merci beaucoup. Au moins, peut-être que caméraman passe. Il y a un micro à Ngoyo. On peut quelques mots de salutation. Et puis, on peut ce message. Grand merci. Dans les grands journalistes, Mira Kianfou, Papa Moutema Mounene, Papa Bobo, tous les grands journalistes. Wayamba Batoubaye Nambongo, ou Ape Nangote, Ayambi Okabongo. En tout cas, merci. Na Pessimbote, un grand merci na président de Grâce Tamba, na groupe Nabiso, le Kola Penga Imoko, Cordon, Gloire Nwanga. Na Pessimbote na famille mundengi nyonso boya mbambote na biso to sengi bino lisunge za sukate lisunge pona mutite parce que bato mitema malamu baza pe mitema mape bazo bana bobuzuko ça omoni oza na ngo kokina yo caméra moyen de transport moi quelque chose na ngo ana tsela ba ona maina tindira bango yede ba petite na moyen de transport nana cameraman na tindede bango na ba tournage nazana eloko boy ba pieto ba nini tout ça nous avons besoin de ça. Boti Kabisote avec groupe ya Grâce Tamba, donc évoluer na maboko na bino na biso, donc marcher vraiment
Un grand merci na plateau Yamir Akianfou, les grands journalistes. Merci, merci, merci. Donc il y a Poni Naye na groupe à petite taille, à ce pays là bango a aidé bango na makamususu a accompagner bango bien que y a zali mutu oyo aza bataille mona bango te mais azana kati ya groupe les chemins to comme na suka présent message ni suka yo ko pesa pas bato bazolanda yo surtout au pesa na numéro. Ah merci beaucoup Yamira et loka liboso na senga d'abord merci l'accueil ndongo ya mibiso na senga vraiment merci nzamba pambola yo et loko na lobaka la bandeko bazolanda biso vraiment botika biso te. Vous soutenir les chemins de vie, groupe les petites tailles, les chemins de vie, vous sauter. Partout vous allez, na Poto, na France, États-Unis, même si à la Congo, même l'Europe, partout vous allez, vous soutenir biso. Donc vous allez des cités, vous voyez que groupe yango déjà ezoya. Mais le réseau peut biso passer souvent, ba transport, les autres biso, moyen de transport exacté, ba mususu bande comme mususu ba utaka musika, ba changu, pour nous qui kozwa bango. Oluka obimisa mfiske mbongo pono kizo bongo mota mususu bokwei tamususu mona na nzela esinga na moto tamususu moyen de transport pena to na difficulté surtout ba moyen de transport na bete cette côté na transport de to na difficulté alors le transport en plus et le zo biso susu ba matériel ya au travail leti ba caméra to za la ngote ba instrument ya robeta parce que parmi nous toi ba centre bazali parmi nous ba batteur bazali parmi nous tout ça va guitariste bazali donc et l'autre peut ça moi parce que soutien wana pour soutenir biso même si la voiture même si la bambongo même si la caméra même si la ordinateur machine portable nous wana vraiment et que ça va bien na nyon so tu koloba président ce qui mutali ko zwabino peut-être azana lisungu molinga sunga bino mutu mso za posa contacter bino atu na bino ba question azabino na numéro ni azabiso na numéro ya président Imoko la 089 non plus 243 code Mboka ya Machine 89 15 28 709 89 15 28 709 à Rosabuso vraiment pas de problème. Et là Moko na remarqué ko bande monsieur e bandaki na nga tout na bino loko na suka pour na moni bino nyonso boza ba petite taille. Et puis, il y a une qui est toi même tribu ou comment? Oui. Non, tout ça, toi même tribité. Tout ça, chaque personne a une colonie. Nous avons Congo. Congo. Donc, non, Timanti. Ah, ok. Madame Moutongo ya Braza, Madame Moumlari, Madame Papa Madame Muluba, ya Benati Tolo. Parce que on peut tu boyo kango. Si le ba présentation c'est ba ngama o tante mais dans le bani na o ngandara. Mais quand même yo muno na bino webi yango. Oui na yebi. Pesa mwanda mbasi. Pesa message moko na mboka na bino. Mais moi quand na mune na yebi. Moi dans promité. Oui il faut pas un ticket. Beto. Beto. Vraiment, vous n'avez pas que vous. Voilà. Eh, couche de poulet, de moutalo, lendo. Eh, tu vois là, c'est la gamme sous pardon. Moi, été. Couche de poulet, n'alingalo, lendo. Tu vois là, c'est la gamme sous pardon. Oh, mais manga. Oh, mais manga, pardon. Sans pour nom de Jésus. Lis-moi la katiango. Pour nous, mais manga, diamabé. Un directeur il vit pas, non, on m'a raconté. Ah non, maman, au nom de Jésus. Mili Moala. Qu'est-ce que poulet? You sais quoi? Oui, na pena de makila et frappa mon Muluba. Il dit papa mon abouende, maman Muluba kana. Je kota la vomo qui mon aime théâtre. Qui mon qui mon est trop mis sur ma casse na baluba pe en space. Ah OK. Poison quoi? Muluba mis sur ma casse. Mongo mis makati poison. Et bah tu vas 32 ans pour pouvoir baïba masura. Pardon. Muluba les choses d'ave papa. Bon. Mon oroni no maîtrise na kate ya économie bali. Oui, na maîtrise qui tuluba mingi parce que baluba nem pas beaucoup langa vraiment.
mais kolobe comme pe ya komona chiluba tamuke. Oui, maman eba dina jebangani. Mama weba dina jebangani. Mama weba dina jebangala mombe Christine. Tata weba dina jebangani. Tata weba. Oh, to bala bonga na yebi la papenza. Oluka makambo. Ba baza ba luba pena. Ba yo ki on a tuni. Na tiko la kidi bate hein. C'est comme son niveau avec papa nanga kombo na ebo, mama nanga kombo na ebo ya. Oui, papa na kombo le nani. Miracle papa na yo kombo le nani. On a dit maman nanga mamweba. Maman nanga ngala mombe mini Christine. Dina parce que biso ba koto ba. Dina jeba. Koto ba pende biso to ba. Dina jeba veut dire kombo ya nani. Là je salue l'évêque Dodé Luboya, évêque Pascal Mukuna. Vraiment. Toye awa. Ya eu ces colonies. Na Mumbala. Mumbala. Eh ngai Mumbala. Moi mais tout ça moi ndambo atamuke. Nebete lote. Ata ikongo ebité. Ata nebete lote. Au père quinoise de naissance. Masa pour yo araboya bona. Yo c'est Jean Bouta tribune. Ngaya Muluba, des pères et des mères. Des pères et des mères. Wana penza awe ko ratete. Bana betu eboye. Koto pene ko ratete. Pesa message mona chiluba. Tout ça là baba mona oko. Pas pene ko ratete na chiluba pesa message. Bana betu. Nous tout a été tout mutuchi. Tout di bit, tout bantu babitu. Tout lomba nous twambulisha koko. Ni moyen ya transport ila mutu ditetu mwaye kubanda ku machine ka tuko kuto ya turbima na kumpala kwa mikro tunu lomba bwana nutwambulisha tudini bya bunyi bya kwa kula me ka mwabe kutudini minute tikamisha la mikesi tukatujinga kwa kuya kia turi bampesha jibwa mema kwa kula twanwe di moyo wa bunyi wa masanga obi ko mangamsa lobi na yo kyango na yo kyango vraiment asama mebela koloba me alo aboko lobango kepe na bongo ya solo momoni na zui vraiment mais ngana ebi baluba batawata ba buku luba seka baluba zaka ba ingami bambinga mais baluba mikusi boy balboso na moni yango et comme singa vraiment ya solo ya bongo vraiment ya babi sikoyo muta babi muta des heures de muta lamuka na 5 heures yeyo ya galanu yo vraiment moi il faut na vite ko kai ba très bien ko moi pena moi ba libandi banini master ça va ya ma kile kende bena ko vraiment bon nyanga ba vite ko kani master ça yo ça mta tribune ngaza mta Équateur zo moi na vraiment miss marasi ndokite bata mobutu vraiment zo ba Équateur 100% kasi okenda pe kuna nakenda na ozonga kini kasi nakenda kuna na periode moko mulela ezala kuna ipan pasera mulele na mulesa kufa déjà mais nanga kimisanga na zemi pardon azana l'artiste akimisinga na zemi na bota na kisasa beta na kisasa mais quand même moi le moment ndam nyoso oluka beta nsuko tango bayo yena na kisasa na 0 juste mama yo kiposo bota ayo bota nanga na hôpital ya Kitambo hôpital magasin ya Kitambo hôpital magasin na bota hôpital plutôt tana yo bota ma ba docteur ba kimi mutaboto tagete mama nanga leli ngape na zolela mama ozobi siko pas sur bota bo nga siko na kati ya libumu pe na olela ye pas olela ti mutu monga nzela yo zwa maya nanga akenda na ye ala docteur kini tili mete apasola ne ba pasola lipa na mwambaka ne ba chaka ayo bimsa guerrier ngai muta usunga vie ya famille nanga ngai bali mungala solo boga moi ça mon poussé comment on va dire ko ila ngai non ngito mira esa les petits coupures nyoso kaka chef nanga muta sala ngai lelo yem ta pesinga honneur tina miso batu so boy honneur na bino siko nzawe ne zalo na pesio mbote ya trop damba pambola bino pes bino boza bocha biso misu toza muta osunga te jo azaneka muta dans abetu to lingala ya bakanza te me lingala ba kinwa
Donc mon koyebi na raté. Yo comprendre déjà. Pardon zonga. On va intéressant. Yo maintenant, est-ce que n'abi ko mutika o mone mo roté. N'abi ko mutika o mone mo roté. Mais quand même ndo za ko mona ba dokolos ba ni ndo ko envier bango hein. Dogolosi ezali batana ye. Tant ouvre tous en mouvement il y a biso. Dans le chemin de vie baye bo découvrir bango. Ba zo sanka bo le sungi à partir de ce sungi bango na ba instrument ba matériel ya ko filmer ba matériel ya ko monter vraiment bo découvrir bango car la kata super promo pour comment na bango. Et là on est dans loba. Ba konjamboka na bato o ba sima mbongo liboso na biso ba petit coupure. Kasi botika biso te photo partager tout ça bato lo bino. Et là on y faut pesa en valeur. Soso ba pesa ke valeur. Mbo ba pesa ke valeur. Bongo biso njamba bimisa biso na mokebu. Bo biso tout ça valeur te poani. Mbo na bino tout ça na besoin na ngo. Bo soutenir biso. Bo pesa biso nguya toke liboso. Pe bo sepela ba konjambuka. Merci. Merci. Le message est passé. Monsieur Malilia a eu des colonies yaranan. You play about it's pas qui stable Mali bondeni. Hein? Yo des colonies. Ngai dans la tribune oh nende. Na mujabandundu, na mukongo ya baza, na mulumba ya bien chitono. Na comprendre. Faut comprendre le 3 sens que ce qui maman na ya aza mukongo Brazzaville, papa na cause la koto muluba, attends sur papa maman na ye, à cause la lem so ko mususu ya voilà pourquoi lobi nengwala. Mais yo loba mo ndambo eh ngai ngaba na daba congolais 100%. Pour botinga na Congo. Na beti tout watana mboka moto. Quinois. Quinois yeba ta mu mboka la minote. Quinois yebi mu mboka moto. Mais colonie ka lobi muluba, mulari mutabandundu. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Président Monto comme na souk émission na biso soko banda numéro et ça malamoa tamsu mutazubiso na utasuka pesa numéro pototika plus de 243 ya code ya Wili Musheni 89 15 28 79 et 709 dans 709 plus 243 89 15 15 28 79 la pesi mbote langai père spirituel langai le prophète Eli père patient le Pongo papa social papa langai molimo oyo nde azosala po alilonga na zala apesanga ba opportunité moi ba relation vraiment na pesi mbote pe na pesi sur balongonya ebele bisika zali pe na bosani te na pesi mama langai mama wabotanga mama bébé ya fier na maile wala kisangai na ba encourage oyo encourage kangai po alilonga na zala ya pesi ba mbote belé na pesi sur ba mbote belé na bandeko na ngatu ba master na ngatu na ba ona bwaki bino na ba ona bwaki bino pesi ba mbote belé na pesi ba mbote na ngai belé na gisha na pesi ba mbote na ngai belé na ri mova sakani na pesi ba mbote na ngai belé na ba yatibo na pesi ba mbote belé vraiment donc na pasteur Donald ba te belé vraiment na pesi ba mbote na ba ona pesi vraiment zama za bino. Merci beaucoup à toi Zico babi motema ya aimé. Merci beaucoup Soko Moni Zico, Moni Pela, c'est comédienne spaghetti depuis Sikabozali, Bambo Tebele, merci beaucoup. En tout cas, tout ça dans le mois de janvier, il faut topper ça quand même. Merveille, topper si Merveille, et pas il y a Louisomba, Alain Loukelo, mon grand frère propre, Massengo, Pierre Jonal, Kuna na Londres Sikozali, Doli Mwakou, les vainqueurs présents et à Sam, merci beaucoup les patriarches et pourquoi pas à Maman Cécile Balela, Esther, Sylvie Biadia, moi c'est Tazina Mouninga Noté, ba merveille Sikozali, Igo Sala, Motema, Nanou là où repose, Motema Nanou et Paiwapi, Charlie Poutou, Sika Wapi Bilengia, Esther Mangezali, Ziko, Nalobiango Ziko, merci, Motema Aimé. Jean Willy Tanfoumou, Sika Bozali, Jean Tanfoumou, Willy Tanfoumou, Père Double, merci. Alice au Pays des Merveilles, pourquoi pas Alain Loukelo, Apo Loukelo, Valin, Gwabima Bala, mon ami propre, Oumile Sikozali, Babi Lauria Tibikuta, tous ces toujours en avant. Abeti Sakasaka, ba Merveille Sikozali, Mirbe, Nelly Mbala, moi ça Tondatay, Charlie Alangi, Rachel Alangi,
Merci beaucoup na ba soutenance Nabino et pourquoi pas encore Merve et pas Chikilutumba Berger Pépé les Faya. Merci beaucoup na directeur d'info, merci beaucoup Yves Ipan, merci na anete pene bandi bien super pour moi na makambo danger et kozala super pour moi beaucoup CP là tobi vraiment super pour moi to changer façon boulot beaucoup CP là vraiment cette année beaucoup ça jamais déçu même balandia 7 TV Congo Vérité News TV beaucoup ça jamais déçu azaki na prise de vie ezalaki bongo muluba ya solo beaucoup le bon seka Mika Oumele Sikozali, merci beaucoup. Naniclette Ndaya, ma jolibilité, pourquoi pas. Ma Mirenette Nyonso, je vous aime beaucoup. La femme qui détient la beauté des femmes congolaises, elle s'appelle Flavito Frangimbi. Merci beaucoup, à la prochaine. Yes, bon. Misuso, que monio ajoute kaka Mandala tambola toba otindiko démarche à même na likasa ça non mono non perdre aïe 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 j'ai peur de perdre je perds qui vaudrait la merde ma bande je fais les motos dans l'oveo sans six ayo qui m'ombe qui toko ya bedachou et toi la carlicia yo pe faire malade yo Oza girl, na bosani manson Oya beda nanie Abominga neli no perdre Mama Ay 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 No la la No mona mutu Te no kota Ah mama Na kubalo la yo No mona mutu Te mama No yuka Toko mio beta No laksa te o jamais Jaja, no mona, tu comio bima, no laxate o jamais o jaja, no mona mama, lo valota mama. Je ne sais pas quoi ce soir là. Yes. Eric Mandala, l'univers gros.